Batoto ya Congo, Toyo Kalisolo et bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me suivre. La vôtre, la championne, autre madi, Dikina, Done Kanda, on a tête la Kema Fumbe. Merci. N'ababonné, Nyosto, Bao, s'abonner. Pour la première fois, ces 2-3 premiers jours, Matikanza Merlola à Pambola, Bino. Donc, toujours continuer l'histoire, Nabiso, ya des Nabiso Thomas. Oyo abengisaki mwasi depuis Angola aye na Turquie babimi bana mwasi ayaki na bana po bana bayeba na kozwa mikanda oyo il faut na mboka oyo papa na bango azali basalaki basengaki bango basala batest ya ADN test ya ADN basalaki elakisaki ke non ndeko na biso ya mobali na kombo Thomas bana wana bazali bana na ye ti nde siko shock wana azwaki conseil pa baninga ke non po ozwa makambo ezali éclairé na téléphone ça va pas passer comme il faut kende vraiment mona mwasi na yo face à face pour bana kosolola po boyeba comme il faut qu'est-ce qu'il faut faire ou bien il s'agit de quoi parce que en tant qu'Africain akomena makanisi ebele ke biso bakongo tozalaka na makambo na biso bakongo tozalaka mpe na kindoki na biso ya haute dimension bakosimba biso touche donc ye mpenza azali na likanisi te likanisi ne ezali kaka asolola na mama ya bana na ye bayeba ndeni ya kosala mais malgré ça alingai mpe na meka na kointimide ye soki mwa vérité kokai kobima na monoko ya mama ya bana na ye ndenge na biso Thomas afutaki biye na ye kolonga na poto kino na Turquie akokutana na mwasi na ye mwasi ayambi mobali nde ezalaka kaka ntango bafandi mobali alobi nazali na lisolo moko très important kosala nini ya kosolola na yo donc bano ya biso bayaki basengaki biso tosala test ya ADN po bana na bayeba na kozwa mikanda na test ya ADN wana elakisi ke no bana wana bazali bana na ngai ti yango ngai nalingi na yeba a part ngai nani akoki kozala papa ya bana wana dolokolo Thomas dolokolo eya ya munwe mwasa komkolela ba mama bino moko boyebi koto wana kutu ma miso zaka musika te koto wana so ibosali mwa likambo moko boye papa sepeli nango te po s'échapper tolela kaka ndenge ezalaka kaka ndeko Thomas lobi naza na besoin koyeba parce que basali ngai ba teste na bana o ngai na bokoli bana bano babotami nazwi charge na banko bana na libumu ti bakomi na âge baza nango pas moins de 5 ans lelo na ke losala test baloba na ki bana wana bazali bana na ngai te na nde cela veut dire bana nyoso baza bana na ngai ote oya liboso penza tangu penza na bota ko ya liboso na sangisa ka na mibali mususu te bandeko batoto ya Congo mwasi abandi tubela mwasi abandi tubela mobala lui soko lobi te omoni munduki oyo omoni ni revolver ouais mobali paki azui mbelika na ndako esika komela ki atiango liko amesa biso olobi te ngai lelo na okende prison yo ozokende na se ya mabele poka parce que okosaka na ngati na niveau wana teke nga na fandaka na yo nakanzaki nazaka na mwasi nzoka nde nga nazana donc na ndumba na ndumba na ndako eske basi tango yo yaki na mboka ano benti na lupango tofanda ko fanda to futela basi bazala ete basi bazalaki soki nga na kenda ko zwa yo tina mboka na biso croyant que non comportement oyo ngai naza ko souhaiter mwasi na nga zala nango ozalaki nango mais nzoka na mikosaki na nga yango wana lelo soko lobi bien te na oboma yo soko lobi bien te nga na okende prison yo sala nini okota na sama bele mwasa bandi koloba nayebi te soki eza mwana ya ndeko na yo te seki ezali mwana ya intel wana petit oyo mobali nakenda kozwa na mboka mobali alobi nini donc obima na ndeko na ngai obima pena mwana oyo nga na olesa na olatisa obima na ye pe mobali alobi non le faut beta lisolo détail nyonso
question nyonso nga na otuna yo o répondre nga soko répondre te na oboma yo nga na okende prison bino boyebi pe bakongo de nature bazalaka mwa kobanga banga mwasi abandi koloba alobi ebandaki nanu ndenge nini ke yo okende kobima na ndeko na nga ya mobali abi yango tango abandi koloba ezalaki na mwa basini mosusu basekele mosusu nde komona ke ekomaki mpenza malamu te abila champion okomona ke boza na discussion na chambre kuna yo na mwasi na yo me akomema yango tina salon po ole mosusu vie aya kokatela bino makambo et puis makambo bakati makotikala kaka na salon des fois ndeko bima pe na salon kala mosusu naliputa na tolo oh mosusu ozala bakongo tozala na comportement wana te akobima naliputa na tolo ozomona ke likambo eza te mamatisi mongongo po vie wana aya kosala nini kokabola biso des fois akomaki tina odasa koya kotoke na porte na biso esika tolala oh nini kuna tomana zoka makelele bino penya bofandaka kimia to libala ndenge nini boye to ale mwasi tanga oyoka bonga peli nzoka bazalaki mwasi na mobali ngai sa otanga yeba apitango na okanisa ngo donc na mimoni zoba na mimoni yuma na ndako na ngamoko na olesa bato basakaneli na bina mwasi na ngai mama bana na bisoko lobi te nga na oboma yo na koboma yo abite na loba mobala zana na susa koyeba Thomas zana na susa koyeba ebandaki ndenge nini ye abana kobima na ndeko na ye o te oyebi naza vraiment si mwana oyo ya liboso aza ya yo penza wana na sangisi wana mobali mosusu te ezalaki kaka yo wana ezalaki ata bango avant baya donc wana penza eza mwana na yo donc mwana oyo azalaki na mama na ye na Turquie mwasi arassuré mobali ke wana azali mwana na ye parce que abetaki de gauche à droite te tango wana penza azalaki penza nini azalaki penza mwasi donc na vrai sens ya mot azalaki penza mwasi donc pona oloba ndenge wana ale sikoyo Thomas lobi sanga na oyebisa yo ebandaki ndenge nini posala nini okende kobima na ndeko na ngai mwasa lobi tango mama na nga akufaki oyebi ke yo ozalaki te abi bietaka lisolo kotuna ngai so ba question te nazalaki na mosala tango mama akufaki nga nazwaki sango nazalaki na mosala sikoyo oui mama akufaki na katikati ya butu kolela wana tango babengaki nga kolela wana nde ndeko na ayaki nzambe na ngai biso basi pato nde ndeko na ye akotelaki ye na chambre kuna na ndenge ya kobondela yeke no oleli mingi mamesa akufi ya kozonga te yo nde sikoyo sala de sorte ke no ozala makasi parce que nde ozolela boye nde ezalaka kaka ndeko ya mobali na ye akotele na chambre ke no semeki ozolela makasi ekoki mamesa akufi ya kozonga te to ngana bino tozala te na sima wana kaka ya kokajole ya kosimba nde babanda kobima na ndeko ya mobali na ye nde libala wana mobali alobi bawumeli parce que bano mibale wana baza mapasa te baza ya na leki mutu abotami na nene na jour na ye na bango mibale wana mwana aza na se ya 5 aza te donc baza plus au-delà ya plus de 5 ans donc mwasi azo gérer mibali abi non la championne na bangi basi na vie na ngai ya ona bi kolia na mwasi eza kolia na ndoki te me kolia na satana na bi papa beta liso abi mwasi aye ko avouer que non babandaka na ya na ngai tango matanga mama na bango tango zaka sanga matanga mama bango ezalaka na butu lokola nga nazalaka te nde yaya ayaki akotelaka ye na ndenge ya koyebisa ke no atika kolela ndenge wana pe ese retrouva ke no babima ezala mbala moko te bakontinia na tuna mwasi ekoki kozala ta combien de fois bobimi na ndeko na ngai abi naza na likanisi te mais ekomaki surtout tango yo oza te ekomaki vraiment fréquent donc ndenge wana mobala yo ke d'accord nazo comprendre que non yo na ya na ngai parce que soit disant maman kufa que ozaki na monde ya ki ko soutenir yo yango wana bobima ki siko mwana oyo ya petio ya mboka wana abila champion na bino ba soko tali mwana baza pe leke pa mwasi na ngai banu bazali na ba mayandi na mboka donc mona bana moko onga na olesa na kuma komona na kolata na tiki lipapa na ngali banda libosa nda okande ezalaka mwana na kozwa ngo akena ngo alesiko mwasi na ngazo couvrir ya kasaza leki na yo boye tu tina ba chemise na ngana nzoto boko mona msusu bomoni ba photo ndezaka na ba portable visionner ba photo bo e ba ndenge nini ya lata bilamba na ngakasi aza leki na yo asengaki elamba ya ngana pesaki donc mwasi couvrir kaka tango wana pozo mona kaka te mwasi na ngaza malamu nzoka yazo sala nde po bazalaki mibali na bango
etumbai bazalaki mibali na ye na bisikoyo yo na mwana oyo ya mboka wana mwana oyo petit wana ya village wana ekomaki ndenge nini ke yo bobima na ye mwasi alobi ezalaka nazalaki na butu moko boye nde kaka tozalaka nde tosanganaka kaka na ndeko na mobali soki yo oza te nde sikoyo ndeko na mobali ntango ayaka kotelanga na chambre wana biso toyebaki te ke tokanisaki kaka alalaki ndenge alalaka me nzoka ye alalaki te abandaki koyoka makambo nyonso to andaki kosala abandaki koyoka makambo nyonso to andaki kosala ngai na ndeko na mobali donc akomprenaki ke tobimaka na absence na yo nde sikoyo na ntongo nango ntango etani ntango ndeko na mobali akeba cope na ye ndenge akendaka ye mpe fala akende akendaki te nde sikoyo akotelanga vraiment na chambre ntango nauti kosokola na okota akotelanga na chambre boye oyo makambo nyonso ozosala abi nayebi makambo ozosala yo na vie nayebi makambo osalaka soki yaya mosusu ya mboka aza na mosala ya pétrole na mai donc yo ndenge oza boye soki osede te soki nabimi na yo te ngai yebaki ngai ntango vi aza koya na kofandisa ye nayebisa ye makambo bino bosalaka etuma donc yango mwasi azalaki lisusu na shwa te ifale atika babima na peti na bango bazwaka na mboka na bango banda mokolo wana mpe peti azwa abonnement esilaka te ezaka ya 1 mois te ya 2 mois te ya année te donc ya bambula donc ya abonnement na ye kaka soki alingi akei yango mwasi azoloba ke ayebi te soki bana wana mibale bakozala ya ndeko na ye par alliance ou bien te ya mwana ya mboka bamama nabeti kaka nakangi parenthèse mpo sono bina loba nakoloba ebele mwasi oyo azangi caractère na vie. La femme c'est pas la beauté, eza surtout caractère ya mwasi. Ok, caractère ya mwasi parce que mibali bamekaka ba mama na biso mibali bamekaka aotala nanu mwasi oyo aza faible mwasi oyo aza na esprit te obanda nanu mosusu ndenge nini asimbi yo na liboko ndenge nini amona okala ezomata ndenge nini mokolo akoya awa boye ekozalaka na ndenge ya koseka yango mwasi foza na caractère mwasi ayebaka deja ntango mobali moko boye azobandela ye ata no mobali atie oyo litoyo te mais ozokomprendre déjà ke te intention mobali oyo eza malamu te foza na caractère parce que nzambe nde alingaki te ebele bamaladi ekomi na mokili oyo imaginez-vous empenge ozala ndenge na toma na mwasi na ye na mibali nyonso to wana voyez un peu donc eza des fois eza na makambo mosusu ekomelaka biso na vie tokoki kogérer yango te mais eza na makambo mosusu oyo moko ozali maître donc ti nde ose jeter là dedans ozali conscient ke te nasali nini naponi nzela oyo wana nabetisi te après cette vie il y a une autre vie qui s'appelle la vie éternelle totomba nini ozwa nyonso ya mokili oyo c'est important après oyo bana koperdre âme na yo mobali oyo bofandi na yo wana soki otrompaka ye ke lelo me bana wana yo moko oyebi ke peut-être je crois qu'aujourd'hui soki okufi yo omona lola non pas du tout yango lisumu ezalaka kilo mpona koconfesse pour ne pas arriver là-bas il faut éviter éviter okoma na entre les clous et les marteaux oyeba te il faut éviter ça vous voyez un peu aleleki ya quartier ya mboka mpona profita na ye mpe lokola mwasi azalaki na point de faiblesse donc azalaki na point moko oyo akokaki koloba no te donc ye ajoue na esprit na ye ke soki oboyi nga na oyebisa vie yo osala nini osede kaka mobali alobi la championna naza mobali me na banda kolela na mimoni zoba nazongisi makanisi nsima nde petia nakoma ya kobude ngai nazongisi makanisi nsima ndenge comportement mwasi nange komaka omona air moko yo oza kolonda me me nayoki solo ya nini abo te eza ya nani nde alobaki ke no aliangolo bo na ndako na ngai ye akomi kopesa banini
omoni mwa biloko wana yo ozotala te ozotiaka te nzokande bokomaki mibali misato na ndako chose grave mwasi azogere mibali misato na bitetetetete non moni nzambe agiste ya batoto ya Congo bamongo bafingami mingi na Congo oyo bamongo nde bandumba bangala nde bandumba lelo kindumba lelo ekoma na bluetooth ezokipe ekolo te ezala bakongo take it oza nango ozala ombunza take it oza nango pourquoi parce que bamongo bafingami trop ekipali su te mwasi mosusu okomona okanisa koto neti ye te menzoka ase camoufler na se ya likasa libanki na se ya likasa omona te il faut fixer regard pour comprendre que oh azaka moto masolo toma lobi yango na lobi mamo beta sete kolia na mwasi eza kolia na satana eza na ndoki te mena satana tu peux t'imaginer abipo mwasi wana mama bana nanga boyebi ye te soki ezalaki moto oyebi ye na ndenge akalme na baluzitu na yo okoki kondima te ke yenda gera mibale misato ngai ndeko nanga par alliance na petit wana et sans moto a comprendre à gérer yango donc pona oloba ke non e bande ko sala e plaisir pourquoi parce que atika la ta koloba te ke non papa ba otofani na bango ba kende te donc ye pende bande ko sepelisa ke non tango nga na zate bato bazo sala intérim na place nanga bazali malgré ayebisaki ngai ke non abima na ndeko nanga par alliance na petit wana quartier na bande neti kondima te na komaki neti un peu troublé na lobi benga nani benga bango po na yoka nga moko na yoka ke non makambo mwasi azoloba eza ya solo beza ya lokota tanga bengi ndeko nanga par alliance ye ayambi te tanga bengi petit ya mokonfi oyo nazwaka na mboka a décrocher téléphone allo donc abezoka mwana oyo nga nazwaki na baforme mona koloba te nzamba limsanga la champion aosolo na mwasi na ngai donc ata respect za te ndenge nini ça va bokomaki bien nayokaki ke bana bakomaki déjà pa ya papa na bango mwasi donc omoni mwasi azwi problème lisolo mpe nde ezoleka malamu tazondimaka ale siko petit wana oyo nazwaka na mboka azotuna mama bana na ngai boni zoba ya mobali na yo la championne mama soki na les yote koloba te kandi ozoloba ndeko mwasi na bina ndenge nini na beta mwasi na ngai bayandi kobuka porte na beta ye sérieusement si ça jata ko boma pona komaki lokwa nyama na yoka mwana moka muki azobenga nga ndenge nini na otuna mama bana na ngai na téléphone po ateki pe au parler donc bazalaka na bango donc eza kutu lisolo te ke ya yaya na mwasi ya yaya na petit ya quartier te donc omona peut-être que non leki azosolola na mwasi nanga sans donc sans pudeur et puis azotuna nga ndenge ni zoba ya mobali na yo na beta mwasi nanga la championne habite na ba réseaux sociaux histoire moko ezo circuler vie moko abomi mwasi na ye akati soki mutu soki ndenge ni na okumisa acte wana te mais toyebi te na position nini mobali wana komaki dango po asala acte wana ngai soki ezalaki nzambe to bente batu te lemsu ngai na ngai natika na Turquie na ngai na boma mwasi na ngai na baku mpo na betaki sérieusement babukaki porte nde bayaki kokabola biso babuki porte baforce porte baye kokabola ngai na mwasi na ngai na betaka ye mpenza ntango na olobake na betaka ye na bimisaki baforce na ngai nyonso comment c'est possible na nyonso nga na saleli ye na garçon wana lelo azobenga nga zoba cela veut dire que basekaka nga batiolaka ngai nga nayebaka te nyonso wana na beta mwasi na ndenge moko akosakana te ntango bato bakoti batuna nini ni ngai ni mwasi na moto akoloba histoire réelle il s'agissait de quoi moto akoloba te ntango babimi bakamemi biso tofandi to insiste lisusu na bengi lisusu ndeko nanga par alliance ya yambi esa bon naza na Turquie ndenge nini boye tu etwa na bitala ndenge na biso ka ke non na yebi ke obima na mwasi na ngai mais merci na nyonso yo sali ngai petit na comprendre makabite vie comprendre makambo na oloba oyebi ko bimaka na mwasi na ngai mais yango na ye ko senga yo merci ngai na yebi ke obimaka na mwasi na ngai mbala moko te mibale te 10 te au delà de 100 fois na yebi ko obima na mwasi na ngai na mbeto na ngai na chambre na ngai na ndaku na ngai mais lobanga na sala mabe soki ngai na sala kila ko bolamu wana to uta et ko réclamer vengeance na bomo na yo allez le temps ba osani na li ya wana akati téléphone nda yebisi mwasi na bomoni lelo ngana yo
kotia ngai so motema te mwasi akomi ono limbisa ngai ezalaki satana ndakosaki ngai satana akosaka kaka biso ntango bande koyoka bachantigeon na yo satana akosaki te otikala mpe ata kopropose te ke non papa omoni to déménager bango esi bakomi mikolo baye bafandi bayebi deja mboko nde ezala bakende mpa na bango otikala kopropose yango te mpo na nini oyoka oyo kokaka koyoka nde yango wana mobali alobi ke non la championne nazonga nakenda nabondela mama bana ngai ya poto na bi mama yo kutu vomie ozali quand même sincère na ngai soki mobali moko ayi koyebisa likambo oyaka epa na ngai mais moi surtout fani ne bambula na bambola atikala koyebisa nga te ke non tala boye ameka ata kolongwa na situation oyo asali te non donc ye atikala naine na voyage na tika bango donc quand les gens n'étaient pas là les souris dansaient comme ils voulaient à n'importe quel moment donc nyusto wana epesanga pasi nde naza boye nafandaka inane na ndako pourquoi parce que maladie pe emonana te na nzoto nanga mais nzoto ezalaka malamu te papa wana babenga yango fait de l'amour wana emonanaka na balaboratoire te maladi ya bolingo esalaka ndenge wana ndeko Toma lobi akendaki ntango azongi na mboka poto aki abongisi na mama bana na ye asengi bolimbisi mama bana akomaki pe déjà na mobali mosusu mais asalaki de sorte que relation wana esila expliquer moi ce que non toboti déjà bana mibale pesanga chance pourquoi parce que omoni ngai na yo toyebanaki bambola mingi te maintenant moi c'est wana toza na histoire mobimba donc c'était pas facile pour nanga ya retourner ka page ndenge wana ntango surtout nayebi ke basi ya poto nde bazalaka yango wana na préféraki nafanda na mama bana nanga ke na yo mais lokwa likambo esali boye pesanga chance tobandeli esika tosala nini tosukaki nde Toma na mama bana ya poto bazongana bazwa bana bango mibale batiana na ndako situation eza boye Toma lobi po azala na pe na bomoi na ye bano bayaki na poto akoki kosunga bango te malgré abokoli bango depuis bo bébé na bango mais à chaque fois zomona bana wana ezomemela ye bamakanisi ya mabe ezosala ke abosana te ezosala ke a continuer ko vivre te nde yango wana kenda kokutana na assistant social ko expliquer bango likambo nde ezalaki pourquoi parce que dossier ezalaki déjà na l'état abiki bana loka baza ya ngai te na préféré bafana na mboka oyo te contact yango oyo bokotana mama na bango na contact bon boye bandenge ni bosala bozongisa bana oyo epa mama na bango soki bozongisa bango na Afrique ou bien esika mama na bango azali nayebi te mais ngai nalingi mpenza kofanda na bango te mais en attendant bana wana bafandi epa ya Toma na mwasi na ye bafandi wana bazozela nanu boyebi kaka makambo dossier badémarche ewumelaka nde sikoyo a partir ya kuna na Turquie kaka mwana oyo ya liboso oyo ya ndeko na biso Toma oyo atikalaki na mama na bango a partir ya kuna nde bayebani na kosala ADN eyebani na kolakisa ke mwana wana aza mwana ya ndeko na biso Toma donc na bana misato oyo Toma botaki na mwasi na ye oyo ya monoko ya mboka bana mibale bazalaki ya Toma te kaka mwana oyo ya liboso ya moko wana ya liboso nde azalaka mwana ya ndeko na biso ya mobali oyo abeti lisolo abi yango mama champion alingi obeta sete na likambo oyo eza na bana mingi lelo soto tosala ba ADN na bie tumba e papa ikanisi wana sans effet na ba mabala abi lelo soto tosala ba test ba ADN eza na mibali mingi bakozwa ba AVC eza mibali mso bakopike ba crise imagine toi un peu bana misat oyo bundi na vie olongoli bango na Afrique kino na nini Turquie tina poto mibale baza ya yo te ezalaki pasi na ndenge moko na koyeba te yango na bina beta sete ba papa botikala nini te bozalaka borevaka te ke non abeti pe lisu sete mwasi kosangisa ete esika yo fandi na mwasi na ndako na bana na yo mibali kilikila ndako bandeko etwebu il faut ko éviter likambo wana parce que ntaba batiaka esika mo na pondo te vraiment ya solo esika wana papa nango za na raison mibali mingi bayeba ko protéger basi na bango te rofanda na mwasi na yo viens na ngai tokuta na quartier moko petit na ngai non il faut éviter biloko wana pour éviter biloko wana mabala mingi kufi surtout na bamboko ya poto eza a cause makambo wana OK lelo to soigner lobi to soigner vie wana ibisaka ngamba maloba moko asoka leto muto aza na esprit te pe aza na bunzambe te elle peut tomber facilement donc mobala yeba ko protéger mwasi na ye
apprenez à protéger vos épouses pour éviter les pires. Donc c'est un peu ça. Ndeko na biso Thomas beti lisola lobi koliana moi c'est ça koliana satana te kasina ndoki. La championne a beta lisolo bana membre ba yeba. Beta lisolo bana membre ba yeba. Si ça jata bo sala ba ADN wana en cachette moi ça yebite bo sala yango parce que basipe ba comment na milimo a touché jouer. Abi la championne a osolo ba ka mi bali nde ba na milimo a touché jouer mais basipe ba comment na milimo a touché jouer. Papa molimo wana ezokipe rasite ni mwasi ni mobali. Moto aza na nzambe te. Moto akoza na nzambe, moto atosaka nzambe, abangaka nzambe, akoza na molimo touché jouer te. Donc c'est un peu ça. Vraiment ndeko na ngai na oyebisa ka courage. C'est vrai. Eza pasi ndo lobi ntango ozomona bana wana eza kotia yo mbeli na motema lokolo juge bon bana na bazonga. Moi je peux pas te condamner mais tiango na mutu ke bana na baza ba innocent. Bayebi kaka yo en tant que papa na bango de zéro tina ba âge ba komi na bango c'est très difficile. OK? De temps en temps ata ba kozala musika ko bosa na te ko sunga bana wana. Ata pona maman na bango te menza menda ko sala nini na ko pambola yo. Bana baza pour rien, pour rien, pour rien. Abonnez-vous massivement na Dikina TV. Ce qui est mbala liboso kota na Dikina TV, appuyez sika ba komi Dikina TV et ko mimayo na sika ba video ezali appuyer na ba video okomona ba video nyonso oyo na tie na kata chaîne ceux qui n'ont visionné tous les vidéos te ozo attend ya ko sala nini ko visionner yango nzambe apambola bino. Après cette vie il y a une autre vie qui s'appelle la vie éternelle. Litomba nini ozo nyonso mokili oyo mkola suka amna yo kende na perdition. Donc pour dire to tambola malamu. Après cette vie, il y a une autre vie qui s'appelle la vie éternelle. C'était bel et bien la vôtre, la championne. Autrement dit, Dikina One Kandona Tetela Mafumbe. Abonnez-vous massivement, partagez, partagez, partagez. Merci pour l'encouragement Nabino. Merci pour la remarque. Merci vraiment na nyonso parce que vous avez soutenir massivement. Vraiment, tout le temps à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, bye bye.